Bonjour, bonsoir très chers internautes. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette émission. Bino Balandinho, Soya Vision Plus Télévision. Bino chaîne Ezara Moko en ligne en matière il y a information. Bana poto bulugarba information en solo tout ça on a sur terrain à cadre kuluki la bino information. Les lots ali vendredi 15 septembre 2017, jour est marqué par rentrée parlementaire. Il y a session en septembre l'Assemblée nationale, na Sénat. Rentrée parlementaire Moko Ezali essentiellement budgétaire. Oyo, député na sénateur ko lobela ko matali projet à loi finance exercice 2017 mais opposition ko senga ezala na discussion na bango rentrer moko en matière électorale paix sécuritaire parce que moi nyungu élection oyo et ningisi actualité makasi toujours dans cadre rentrée parlementaire depuis le 15 août dernier moi namboka Bruno Mavungo Azalaki ancien secrétaire général de UDPS Alansaki appelle la baï bandeko opposition nyonso au Bazalina Assemblée nationale na Sénat siégé pour réclamer alternance au sommet de l'État mais to constater les lots appel en Ezalaki suivi. On se demande nature et appel wana Ezalaki na cadre ya ko violer accord il y a le 31 décembre oyo Ezali accord reconnu to Ezalaki nature ya ko se faire plaisir. Mais pourquoi appel wana échoué na bongo te ko solana mwana mboka Mukendi José bien Mukendi José azali solo secrétaire général il y a UDRC Union des démocrates pour la renaissance du Congo ezali parti politique il y a mwana mboka Bruno Mavungo Poiti maître bien José bonjour. Bonjour monsieur. Alors maître Biaïn a annoncé na introduction na lobby depuis le 15 août dernier Bolansa qui appelle député et opposition siéger les lotés. Kubanana date il y a rentrée parlementaire il y a septembre mais curieusement Tomoni Lelo tous les députés même surpris à UDPS et alliés comme d'habitude na plénière dans différentes plénières na Assemblée nationale comme la Sénat appelle na bino motivation nango ezalaki nini. Merci beaucoup. Appel Nabiso, en tout cas, ezali na cadre ya exercice ya démocratie. Dans la démocratie, lorsque nous avons signé l'accord du 18 octobre 2016, c'était pour que au plus tard le 30 avril, tous ba élection. Il y a président de la République, il y a député, il y a député, il y a province. Accord wana ezalaki battu en brèche le 31 décembre 2016 par l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, accord de la Saint-Sylvestre et lobby jusqu'au 31 décembre 2017, il faut tous avoir élection. Misat Oyo. Alors, quand nous lisons l'article 73 de la Constitution, article 73 et lobby, 3 mois avant fin du mandat du président de la République, et Sengeli Seni et Bengissa Maponomi, c'est-à-dire élection présidentielle. Or, selon l'accord auquel vous vous référez, monsieur le journaliste, élection présidentielle et que ça les Mayango Mokote et que ça la Misatu le même jour, c'est-à-dire que l'article 73 s'applique aussi pour les élections législatives nationales et provinciales. Cela revient à dire que le Kola Tokozala bientôt na 300 jours au moins pour l'accord Saint-Sylvestre et si là, il faut dans les 90 jours qui nous restent ici, c'est ni Abengissa, élection au Union Somisato, présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Nous nous sommes rendus compte que à la lutte où vont les choses, depuis déclaration du président Nanga, Napoto, Alobaki, Azali Namakoki, Azali Naba élément donné nyonso pour la élection dans le délai et accordé. Le même président Nanga est allé faire la démonstration que l'élection est gozalate. Toujours yoka ba politicien et belé na katsambo kanabiso bazo confirmer que au 31 décembre c'est impossible toujours ma ponomie. Mais quand nous suivons un deuxième son de cloche, il y a d'autres techniciens qui nous racontent que les élections sont possibles avant le 31 décembre 2017. Les élections sont possibles. Nous sommes misato. Maintenant, Toyoki Bandeko Nabiso et opposition, Bengi Biso, Balobi Bandeko, pour encore une fois, to Sangana, to Zalali Sanga, pour na topé sana mayele, topé sana makanisi, to sa la pression, to alternative. Bruno Mavungo Poiti n'a fait que réagir à cet appel à lobby
makanisi bopesi eza malamu biso na population toza na posa ya ba élection oyo misato topona tolingaki na accord ya Saint-Sylvestre oyo remplaçaki accord ya 18 octobre tolingi ba élection misato na esalema le même jour mais délai ici sili pona ba convoquer yango 3 mois yango yo il faut ba convoquer ba élection wana. Alors comme vous bozo benga biso to sangana to pesa na makanisi boyoka makanisi ya UDRC yango yo yango bino mavungu Poiti alobi esengeli ba député oyo balingi to salela makanisi wana bazo ba responsabilité na bango bakende ko siéger te pona nini ba exiger que CENI, Sensa et le gouvernement ba sangana ba bimisela biso proposition de calendrier aux classes politiques et condiments et zonga na CENI a publié calendrier wana pona tokoma na eloko wana esengeli ba député o balingi to sala eloko wana balakisa ke balingi population ba se réserver pour la kokende ko siéger parce que quand on va siéger là-bas ce n'est pas pour organiser les élections c'est pour avoir des émoluments c'est pour traiter des lois ainsi de suite alors que ba député o baza concerné o baza ko exiger alternance atabakei ko siéger té Assemblée nationale et ko réunir quorum na bango ba ko siéger ba ko sala ba loi avec ou sans eux. Alors importance ya présence na bango ezoyo kanaté ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là et loko ba saleli population pour na toyeba que ba député à opposition o balinga Etienne Tshisekedi paix à son âme basali musala ya boye boye musala wana yokanité et monani pété. Alors pourquoi bakangami kaka wana ils font une chose et son contraire bazo sangana bazo luka pression bazo luka to sangana parce que tolingi tozwa ba élection mais topesio ya biso likanisi to lobi bo sala boye. Alors aujourd'hui la presse pose la question que non eza échec. Moi je retourne la question à la presse et à la population. Échec eza ya nani? Échec ezali ya batu oyo balingi te tozala to koma na alternance. Voilà batu oyo ba échoué bango wana balingi alternance te. Alors bisu na UDRC tozali na ba stratégie oyo toza déjà na kati ya ko profiner monsieur César déjà profiné tozo bimisa moko moko tosi to bimisa ki ya liboso o to bimisa eza mibale tozo bwakela bango kaka pona balanda toza na besoin ya kozwa alternance mais lokola bango balobi to kokende ko siéger kaka po ba émolument eza na kati échec eza nani échec eza ya population oyo apesaki bango confiance que batu oyo ba ko respecter président Etienne Tshisekedi ba ko landa mot d'ordre na ye to ko sala pression parce que pression oyo soki bandaka depuis 2012 nde toza na ba résultat monsieur sur le lot. Alors bakendeki depuis 2012 2017 au mois de février cause ba émolument et comme na suka il fallait se retirer. Alors accord à Saint-Sylvestre d'abord 18 octobre et fin d'ici bango Tokei na 31 décembre 2016 accord ya Sikeye et fin d'ici bango. Est-ce que entre ko continuer ko siéger na ko exiger alternance ko la libanda nini ezali na intérêt à population? Alors nos amis ont choisi leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de la population. Et échec chiko eza nani échec eza la population parce que Bruno Mavungu Poiti abimisinde likanisi pona ko appuyer oyo balingi to sangana to multiplier pression pona to zo ba élection mais ba député bangwana ba boyi ba bazana posa ba élection te bazana posa ba émolument échec eza ya nani? C'est la population qui a échoué. Mavungu Poiti ne peut pas échouer parce qu'il continue, c'est un disciple accompli formé par le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azana ba stratégie et belé ou Tshisekedi atikelaye akobimisa moko. Alors combat politique wana oyo Tshisekedi atikelaye ako continuer yango eza combat politique oyo Mavungu akotikaka jamais akosala yango avec ou sans ces députés là Mavungu restera égal à lui-même, il va continuer le combat parce que c'est tout ce qu'il avait appris de Tshisekedi, il est obligé d'appliquer ça. Donc échec exact. Moi namboka José Bia Imukendi omonite ke Bruno Mavungu Poiti a continué à Kabila pour bloquer l'élection parce que dans l'Assemblée nationale wanande na session de bakolobela loi étali loi répartition un siège pour na élection mais bino boza ko senga na ba député opposition ba siéger té moté ke bokoti na jeu ya bato baza ko retarder l'élection à condition que oyeba nombre de députés dans le Parlement. Nous avons 500 députés. Ce que l'Ongoli ba député à opposition, soit règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Pour que quorum atteint afin qu'il y ait une plénière, que bazoa ba loi.
bazana besoin de député à opposition te bazali kuna lokola ba figurant. Alors nous sommes dans beaucoup les années. Tiangwa souma na Assemblée nationale on est à la rappeler important. Ezali important ce qui bazo sala contrôle parlementaire ya solo pour na kosali sabana mboka moyibi esila détournement ya ba deniers publics esila c'est sangwa souma o toza kozela depuis 5 ans. Est-ce que population est moningwa souma population est monaki kaka ko retirer ba signature ya ba député ba sali motion na pourquoi na tongo député les mêmes députés ba ko retirer signature que motion en est lécaté parce que ce que l'équipe population a causé victoire ba lobito retirer ba signature victoire de tika ya ba député population a échoué. Voilà ce qu'ils ont fait, c'est ça ngwasuma mona ngwasuma o population azela ki yango wana. Donc biso tolingi jamais que misala ya kosala ba loi ezala retardé mais tolingi nde ba député o ba lingi changement bazala nanu libanda parce que kobima na bango et ko arrêter fonctionnement ya Assemblée nationale té Assemblée nationale ekosala misala quorum ekozala atteint majorité pour na ko voter ba loi ekozala réuni ba kosala la biso loi sur la répartition des sièges sans bango bazala nanu libanda pour na bayebisa biso pourquoi babimi. La réponse c'est que babimi pour na toujours ba élection dans le délai convenu. Alors balingité élection est dans le délai convenu. Échec est nani? Échec est la population. Voilà la réponse. Moi Namboka Mbiaye José Mukendi le 15 octobre tout le monde a un point de presse wana honorable Fidèle Singombaï. Wazali moko ya kuna ya parlement. Mais surpris lelo azala qui peine à parlement. On se demande depuis Bolonsa qui appelle wana le 15 octobre. Ba député nini ya opposition le 15 août passé. Ba député nini ya opposition oyo ba CP là qui va apprécier qui de nabino. Biso tozana besoin ya ba député ba ya ko apprécier ba ya ko sepelaté. Biso tozongisi bango na bongo ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme. Alors oyo azako se réclamer que azali Tshisekediste to azali na obédience à docteur Etienne Tshisekedi paix à son âme alanda makanisa Etienne Tshisekedi parce que ne pas suivre sa ligne de conduite c'est le tuer 2 fois. Tshisekedi azozela même dans sa tombe azozela ayoka que un jour na Congo ba élection et salamaki na ba condition o ekoleka ba élection auto vivaki le 28 octobre le 28 novembre 2011. Alors lelo tozali na besoin te que député moko to mibale baya ba sepela ba beta maboko ba bina. Non 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 non, loin de là. Nous sommes des acteurs politiques. Nous mettons tous les députés de l'opposition devant leurs responsabilités. Tolingi komona bango kozwa pasi ya population na mapeka kosimba yango na maboko pour se comporter en conséquence. Ezali likambo ko sepelate, ezali likambo ko silika. Mais beaucoup réussir la stratégie na bino ndengeni parce que ceux qui ba prémisse déjà oh il y a premier appel et ça fausse. Les prémices sont fausses et les restes au moins ko simbate parce que vous ne pesez pas. Ezali problème ya ba prémisse fausseté ba prémisse té. Yonde omoni que ba prémisse ezamabe. Biso tolobi Bruno Mavungu Poati a tout un carton. Oyo ayekola ki carton ya ba stratégie oyo ayekola ki pas docteur Tshisekedi wa Mulumba. Mais ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien parce que appel déjà tout moni à Liboso ya Yambo fallait tout mona ata nyoso témoin ndambo ya ba député fallait ba se rallier na bino mais baké na bango nyoso c'est qu'il reste eko simba na ngote. Olobi que baké na bango nyoso mais il faut aussi sa phrase baké wapi baké côté nini côté à Tshisekedi to côté à Kabila. Mais baké na Assemblée nationale bazongeli misana na bango nyoso te. Baké na bibonga na bango habituel ba ko zela mbongo na bango. Baké na bibonga na bango ko fanda baké pona ko sala mosala na parlement baké pona suka ya sanza bazo ba émolument. Mais 30 jours avant la fin de mandat, parce que le 31 décembre 2017, le mandat n'y est et la chef de l'État, selon l'accord, et les députés nationaux et les députés provinciaux. Le mandat n'y est alors, dans 30 jours, dans 90 jours, au Etikali, nalingi ba député n'y sont ba wana ndenge bazo sepela kuna ke bakeko zola mbongo na bango. Nalingi autourne langa bango. Dans les 90 jours ici, est-ce que l'élection est la convoquer ou bien est la té? Population a espéré nini
dans les 90 jours où etikali oyo tokozwa élection tokozwa te. Voilà. Alors dans les stratégies de Bruno Mavungu Poati, ezali te que oyo abimisi ezali prémisse. C'est une fausse appréciation. Ezali prémisse te. Ezali prélude ya ba démonstration de force ya Bruno Mavungu Poati. Azali na besoin te que ba député nyonso ba ko se rallier na ye. Azongiseli bango relais. Parce que kaka côté na bango balobaki, il faut opposition et sangana. Il faut opposition et sangana. Tozala liboke, tozala elongo pour na tosa la pression. Yango azongisela ki bango lobi, bolingi to sangana. Tokoya ko sangana na kati ya parlement, to glisser ou bien toko sangana libanda, tosa la pression. Bruno Mavungu lobi toko sangana libanda, tosa la pression. Ba lobi te, bango ba ko sangana te. Ba kei côté balingi pona ba kende ko sepela. Bruno Mavungu Poati atika la population. Et il se sent encore très fort parce qu'il y a des stratégies où il en a bien cité. Il va les appliquer parce qu'il avait déjà tout appris de son grand maître Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi Oye Alinga Azana Kachakosala Lelo et qu'on jamais cause la prémisse. Ils allaient juste introduction à développer ma solo puis à conclure. Alors je ne peux pas vendre la mèche ici pour dire le cola a bengisi bandeko Oye Bazana Parlement Baya. Bazala libanda baboyi maintenant et otikali fois ça la boyi ça lui appartient ba stratégie naie akobimisa moko na banzi population akopesa ye raison et parce que il a toujours eu raison depuis qu'il était à côté de Tshisekedi jusqu'à ce jour il n'a jamais changé de ligne de conduite. Moi Namboka bien Mukendi José tout à l'heure on le béli glissement moi éviter que tu glisser déjà parce que l'élection ils été c'est ni ça bazar qu'on se réunir d'ici là pour na yebisepso que l'élection ils a effectivement été Kasai Babandi enrôlement le 14 septembre il faut 3 mois vous n'avez li ba ko senga bango il faut peut 3 mois le rôle à Kinshasa to comme déjà en décembre l'élection to bongisa ngenge nini ezali pas si mingi heureusement que partout dans la République, la machine, les kits électoraux et tambolaki, les loyaux kits, ils ont été dans dépôt ya Seni et fandi zo chômé. Alors, toko sala enrôlement pendant 3 mois na Kasai pour na tina nini. To ça toko bakatina ba 3 mois, ceux qui ba machine ils allaient mokomi balé dans des circonscriptions électorales. Mais ceux qui tozu ba machine nyonso ya République, o ils ont chômé na dépôt ya Seni, to pompango na Kananga na Chikapa na province à Lomami, c'est à pomper. Mais dans plus ou moins 30 jours, enrôlement ici, retard ici, on peut avoir le fichier électoral complet dans plus ou moins 30 jours. Alors, les députés au bazo senga ke bango pe basala kaka 3 mois et enrôlement. Vous ne sentez pas qu'ils disent une chose et son contraire. Bah qu'on enrôler pendant 3 mois, pendant que dans 3 mois, avant 3 mois, il faut qu'on convoque le corps électoral. Il faut les convoquer. Bango balobité ba convoqué. Alors glissement, le premier glissement a été voulu par la classe politique, c'est un glissement de 12 mois d'après l'accord de Saint-Sylvestre. Mais tu lobby que glissement déjà aussi au côté. Mais accord et lobby et pesina ba date. Alors tout meka kopto accord pour na to alternance. Mais député ba lobité, tout continue à glisser. Ils allaient pas si anani, ils allaient pas si la population. Voilà. Moi, Namboka bien Mukendi José, les lobes aux Kosenga va député va siéger. Et pourtant, accord il y a le 31 décembre, et puis si Bangon dit ça, il y a Kopusanati le 31 décembre 2017, na président, na député. N'est-ce pas que à peine la bino, ils ont des natures, il y a violé accord, il y a Saint-Sylvestre. Nazo landa attentivement mituna nayo, c'est comme si ozolinga kotanga constitution ya mboka na bisote. Constitution et lobby boye. Article 73, 73. 90 jours avant fin ya mandat. Mandat nini? Mandat ya chef de l'État. Et puis mandat oyo est commis assimilé na mandat ya ba député nyonso provinciaux comme nationaux. Mandat oyo est commis assimilé na mandat ya ba sénateur. Mandat ya ba gouverneur, mandat ya ba mandat. Donc tous les animateurs de l'institution à mandat électif basé dans l'article OYO parce que 30 jours, non, 3 mois avant fait un mandat na bango et sengeli ba convoquer ba élection. Alors ce qui to sengi était bandeko ba députés nationaux ba meka kotika la nanu libanda pour na tosa la pression tozo ba élection. C'est parce que Bruno Mavungu Poati a compris, il a vu que
avec cette session parlementaire, et qu'au Kendetina décembre et qu'aussi là, mais tu respectes l'article 73 T. Ayebishi ba député, binonde bosala kamibeko. Botang article 73 bien. Est-ce que tu as l'article 73 pendant les 3 mois ici, ou tu as la yangote? Mais ceux qui ba koti bazo siéger, tu as l'article 73 T. Alors on a zozongi c'est la bino mituna. Entre accord Saint-Sylvestre au lobby que jusqu'au 31 décembre 2017, ba mandat nyon se sili. Na article 73 et lobby était avant 3 mois avant le mandat ici là, il faut convoquer l'élection. Bino boko pona nini? Boko pona tokende ti le 31 décembre sans que Bisonde tozongi selio motuna na constitution na accord le 31 décembre parce que accord le 31 décembre on dit ils a coupé ça bango moi le peu de légitimité au bazan ngoti lelo. Na accord il y a le 31 décembre on a constitution to obéir na nini. Merci beaucoup. Légitimité au lobby ils ont légitimité tirée de la Constitution. Accord ceux qui ont bandé la Constitution, ils ont ce accord. Il faut écouter la Constitution. Je vous informe aujourd'hui que légitimité on a eu au Zoloba, ils ont il y a 12 mois. Mais ceux qui ont consommé déjà 9 mois, légitimité on a commis à Souka. 3 mois au Itikali, ils ont 3 mois il y a convocation, il y a élection. Pendant la période là, ba autorité nyonso ezala ba député ezala ba gouverneur za banani ba komi ko assumer intérim tokobenga bango ba autorité sortante ba député sortant ba président sortant dans les 3 mois là. Cela veut dire que légitimité na bango ezo soka na 9 mois. Accord et lobby 12 mois. Constitution et lobby oui 12 mois tondimi. Mais ce qui est tikali 3 mois na 12 mois wana bo convoquer ba élection. Cela veut dire que 3 mois o etikali o mavunga zolobela légitimité ça fraîcheté, légitimité ça sous mobimbate. C'est ce que la population doit comprendre. Moi Namboka Biaï Moukendi José, vous étiez parmi les signataires il y a accord il y a l'Union africaine et les autres il y a 3e dialogue déjà d'un côté à Brazzaville pour maîtriser la situation pambaté na komona que l'élection que c'est le 31 décembre tout ça ko banga to zonga na événement tout le monde le 19 septembre passé. Idée nabino ezanini makatisamino za lolenge nini na baba ko kanisa il faut 3e dialogue pour na kofandisa makambo nyonso na kimia. Mo wana 3e dialogue ndezo bangisa bana mboka ba congolais. Toko kiko kanga makaka na ba dialogue te. Esengeli mbala oyo to lukata terme mususu. To salata entretien politique, il faut la permanent. Mavungu Poati a toujours répété que entretien entre les hommes politiques, entre la classe politique, il faut la permanent, il faut tout solo là. Alors, ce qui te vendit tout solo li, et l'unité que tu vanda pour na kozwa, ba prolongation et belé, comme j'entends par-ci par-là, transition il y a 2 ans sans le président, transition il y a boye, nyon soana, et zo senga batu ba fanda ba solo là. Et puis na kovanda wana. Tozana makoki, tozana mitou et sala. Les Congolais, Dieu nous a créé beaucoup plus intelligents. Tokoki ko vanda to sololi pour na kobongisa maponomi dans le délai oyotikali. Alors voilà pourquoi biso na UDRC tokoki jamais koboya masolo. Ce qui obenga ngo dialogue. Tant pis. Ce qui obenga ngo entretien politique. Tant pis. Ce qui obenga ngo conclave. Tant pis. Mais l'essentiel est que Banamboka bazala en contact à tout moment, ils à la opposition, ils à la majorité, ils à la société civile. Tokoki corrompre entretien politique té. Ce qui bolingi peut tout tanga dialogue. Tokoki interrompre dialogue té. Yango il faut la permanent. Vous en posez dialogue mosusu. Tozana posa dialogue té tolingi même en dehors il y a au bino bozo benga dialogue wana même lelo biso tolingi masolo za la kaka. Mais tolanda bizaleli ba boka mipaya. Ba politicien bakutana ka basolo laka soki bakutani basolo li ezalika ka dialogue te bino bolinga ka ordonnance ba convoquer dialogue ba tobake ko vanda ba komi opesa bango ba perdiem non ça c'est une mauvaise habitude. Classe politique à tout moment tolingi ko zana ba contact tozo solo la tala mboka ezokende boyi lokola bandeko na biso ba sango ba lobaki le pays va mal ça signifie quoi? Les politiciens botelema bolamuka bosolo entre bino na bino pona ko sauver mboka. Alors pona ko sauver mboka soki to vandi to sololi to la kisani ya article ya constitution te to sala boy to sala keba. Esengeli to solo to sala boy. Bino ko benga ko 3e dialogue. Cela veut dire que 3e dialogue pona ko ba mandat ya sika pona ko sala boy. Non non. Na UDRC to lingi ko solo la ezala na sukate. Même les lots
tokoki kofanda na bande ko na biso ya majorité présidentielle to vanda na bande de la société civile sans qu'il y ait convocation ya dialogue to vandi même dans un conclave même dans l'informel to vandi to sololi to la kisani ba vérité ta la constitution et lobby boy ta la population isolée lanzala ta la bana classe bazo kendete c'est ça que solo la pona ko sauver mboka selon ce que les évêques catholiques nous ont donné comme temps bino bozo mona ngote. Au lobby Masolo, il faut la permanent, mais derrière Masolo, on a besoin de s'attendre à Nini parce que vous allez qui na Masolo, il y a Idem Kojo, le gouvernement est bimi, vous allez na quantité, et le gouvernement est sili, et où me l'a quitté, ben au Salaba encore il y a le 31 décembre, au coup vous allez qui Mosika, beaucoup d'écouter, gouvernement au pays Chibala, vous allez solo baninga mususu bako bake mwana mboka Bruno Mavungu Poiti carrière politique na esili na ko luka masolo mususu za ko lukeza la permanent wana boko luka bo zongi sa carrière na ye to bozo luka toujours ba poste parce que to bibino. Est-ce que au somona Bruno Mavungu Poiti azotambola na CV ko luka poste ministériel? Bruno Mavungu Poiti souci na ye asunga mboka. Tozalaki na dialogue ya cité de l'Union africaine, tozalaki na dialogue ya Senko par notre représentation, il y a opposition signataire, il y a 18 octobre, nos délégués étaient là. Quand vous dites que tout le monde a kibinoté, vous avez Mosika, c'est peut-être votre appréciation mais erronée. Nous étions à tous les niveaux des deux dialogues et nous sommes co-signataires, il y a un accord, nous sommes balés. Alors, biso tozali na posa ya kowelela ba poste te. Bruno Mavungu Poiti a été bien formé par son grand maître, je cite, Père son âme, Dr Tsenti Sekedi. Et puis formation oyo azwa ezali formation ya kowelaka ba poste ministériel te. Azwa formation ya kosungaka peuple congolais. Voilà sa dévotion. Voilà priorité ya Bruno Mavungu Poiti. Alingi dialogue est à la permanent, non pas pour na ba poste ministériel, dialogue est à la permanent, pour na ba élection et ça les manamboka oyo. Ce qui tozo kendeka kana ba conciliabule, ko pesa na ba poste, ko partager ka ba gâteau. Mais nous irons d'illégitimité en illégitimité. Biso to lingi to sauver mboka na nzela ya maponomi. To lingi ko tia mabaya. Tolingi kozala élu na peuple toboyi kokota na sima pona tozwa ba poste ya simandako pona kotambola na mitu ya population biso tolingi tokende na maponomi toptia mabaya ba population aya ko jouer rôle na ya souverain primaire apesa biso ba mandat ya sika toluka majorité parlementaire ya sika tout ça le gouvernement ya sika. Voilà le combat de Bruno Mavungu Poiti. En tout cas Tshisekedi a kisaki ye biloko wana te. Voilà le combat de Bruno Mavungu Poiti, c'est ça. Alors moi namboka biai mukendi José tokomi nasuka masolo na biso un mot pona ba unyo so bakolanda yo surtout ba o ya diaspora bande ko bazana diaspora bakolanda yo dernier mot na yo ezali nini oyebisi bango nini bandeko na biso oyo bazali libanda bandeko ya diaspora motema ya Bruno Mavungu Poiti ezali epai na bino toyebi pasi bomonaka mikolo nyonso tongo pokwa bozozwa ba coup de téléphone bozozwa ba texto bozozwa ba message na ba réseaux sociaux et uta na Kinshasa bandeko oyo bazolela bazotindela bino pona lisungi. Voilà eloko epesaka bino kanda epesaka bino ba méchant pona botelema bosala oyo bozosala wana. Bruno Mavungu Poiti est avec vous, des cœurs, loin des yeux, près du cœur. Vous continuez, Moussala Bozo Sala pour na tozo ba élection. Tozo bunda awa baya ko enrôler bino pour na bo participer na ba élection. Boza ba congolais lokola biso, bien que Mosika Mboka boza na droit ya ko élire ba konzi mboka na biso selon constitution ndenge lobby. Alors oyo etali combat politique ezali eloko ya mutu nyonso, congolais nyonso, ozala na mboka, ozala libanda. Il faut que telema basango basi balobeli biso mboka ezokende mabe yango bino pe libanda bolobaka yango tous les jours. Alors bozala na mitema ekokita mais liso ya kofongola parce que Bruno Mavungu Poiti aza ekotelema pona koluka ba élection toboyi masolo oyo zomema biso na ko partager ka ba gâteau tolingi masolo oyo zomema biso na ba élection pona tozongisa légitimité na kati ya mboka na biso. Je vous aime beaucoup.
tous mes frères de la diaspora. Je vous aime beaucoup, tous mes frères, toutes mes sœurs, bino mutuboza na diaspora, na mikili ya poto, libanda ya mboka, na lingi bino makasi, bozaba na mboka, avec appui na bino, tokozwa ba élection na mboka Congo. Nous sommes une population, nous sommes un peuple mature. Avec Dieu, nous aurons les élections. Bongo na malobana ya mwana mboka biai Mukendi José nde tosukisi masolo na biso ya lelo toyaki koluka ko sola ko faire état de lieu ya appel balança qui lelo le 15 septembre 2017 na ouverture ya session parlementaire ya septembre na Assemblée nationale la Sénat oyo esimbi penzate a solo apesi ba raison na e na bongo tokutani prochainement pe na masolo misusu na invité mususu. Wake up.